tant wera babandaka na moni production nga na bino tozalaka te alors totika wera son wenge maison mère balela moni production. On a informé Bino déjà avant de bloquer Bino. ADT Azakulandila Bino donc on a émission pour salir image ya Werason Oazali ambassadeur de la paix Oazali ami personnel il y a Jibem Piana parce que en aucun jour Jibem Piana na Werason c'est un homme vraiment très sympa. Ce qui a été moni de production c'était par rapport à relation au Bazaranango. C'était par relation, par compassion, donc par amitié. Au Bazan, on a Werason. Les attaques non, tant on appelle ça et puis tant on appelle ça quand on a ça la caméra, à l'ingraté caméra, il y a puis là qui s'appuie ça qui non et ça libre non. Il le fait par amour, mais c'est pas bon pour que dans la famille à Moutakoufeli. Botuna, question. Est-ce que tant Abelaki, Banani Bayaki, non, pourquoi? C'est pas un puits. Na matanga wana, okomona bato ba roya na caméra kaka po batala. Po matanga wana héritier akoya faire egola akoya JDT mulopwe akoya déplique akoya c'est le scram akouta Paris akoya pona ko la vie na ye. Pe ba brigade bakoya Bikington akoya. Papa chéri na wenge BCBG mumba bakoya. Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Tout ce Belanda, Oh, on se l'a déjà vu là-bas, c'est tout six. Ah, il ose que n'en go manga. Loko nyonge sanga mitata yomo. Te uzinga di pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela kabilo kama be. Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na sokola kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, po na kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisami na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mais la solution, mon compte à banzete azawana na Suisse, mon bengaye na banyo affiché, mais la solution, bati kayo. Bonjour Paris, bonjour ISA, bonjour Canada, bonjour Kinshasa, bonjour Cameroun, Gabon, Tunisie, Turquie, partout où vous me suivez, Sam Kazadi, le nécessaire, le chroniqueur au standard, les chroniqueurs avec impact, avec charisme, Oyo Asara Moussala, Naba Norme Nyos Oye Sengeli. Vraiment, toujours dans le cadre, il y a informé Bino, nous avons une information très importante, on peut communiquer. On a repéré ça dans la tranche Oyo, Sam Kazadi, Moutou Oyo. Les musiciens congolais ont sa confiance, Oyo a défendu la Kabango, n'a pas bien. Ceux qui m'avaient exalé. Donc voilà. Donc toujours continuer. Donc d'ici là, beaucoup de programme. Il y a Maman Olangi Oyo programme que pèse d'ici là. Mais na kosengande na bande konanga ya ba site internet. Toi quand même na kopesa valeur na bato balanda biso. Faut pas que ça là biso tozana pour kopesa information. Tozana pour diffuser makambo et ko permettre bato balanda. Et ça la titre au comité titre bato balanda yo mais ba tala titre makambo au comité titre na makoma mona enne monté. Maman Olangi akufi. Toyebi ke
mutu oyo akufa asekwa ezalaka Jésus-Christ de Nazareth. Mais maman langa akufi nouvelle. Bon pesa nouvelle normale, maman langa akufi mais et comme maman langa aseku wapi arrêter makambo oyo. Internet on a évité et comme kotinda bino bo ça n'importe quoi et comme kotinda bino bo déformer parole en Zambé. Biso to sambela to bi que non, il y a un seul homme hein, mona Yesu oyo akufa pona biso o asekwa le troisième jour. Mais maman longa kei akufi akei mbala moko ote asekwi. En tout cas, il faut arrêter ces histoires. Maman sa botika. Na o Italie matanga ya Monibo production o yazalaki vraiment secrétaire général o asimbaki makambo nyonso ya Werason na maison mère depuis très longtemps Moni production matanga pe programme et kopesa ma d'ici là mais nazo informé ba site nyonso ya internet o ezali communiquer vraiment et outil vraiment et pas ya yemoko mutuza chargé ya communication ya Werason ADT azali kocha en garde na batutu ba site nyonso ya mike ba site nyonso ya minene autour à diffuser information na komba Werason autour azo pesa azo déformer information na bango na o etali leader na bango Werason ako déclarer bango na YouTube ba ko bloquer bino alors bo batela ba vie na bino bo batela ba nombre d'abonnés na bino botika vraiment ko kota na masolo o etali bisoté pour ngapena chroniqueur tango wera babandaka na Moni production nga na bino tozalaka te alors totika Werason wenge maison mère balela Moni production et bazolo bamingi papa chéri c'est un homme qui a un cœur, c'est un homme vraiment très sympa. Ce qui a aidé Moni production c'était par rapport à relation au bazaranango, c'était par relation, par compassion, donc par amitié au bazaranango na Werason. Exact que non tant on pesa et puis tant on pesa kango tant on sala makamona alingate caméra ya puis la qui ça pour ça que non et ça libre non il le fait par amour mais c'est pas bon pour que na famille ya mutoko feli botuna question est-ce que tant abelaki banani bayaki non pourquoi c'est pas important le plus important il est avec nous bien sûr il est parti oh, c'est important, il faut tolérailler, il faut honorer, il faut que ça donc voilà. Il y a des gens en tout cas, il faut changer mentalité, il faut ça valeur et respect. C'est pas bon qu'attendre le micro, qu'on poser des questions. Oh non, héritier Saliboué. Azalaki papa héritier, Amoni héritier, Amoni héritier, Nenga na maison mère. Donc c'est normal héritier asala oh encore ça là c'est parce que azapé na membre il y a maison mère azai icône pe il y a maison mère donc asala pe belé pour la maison mère sur asaliango c'est pareil c'est un nemo pour na déplique ko salango pour na cappuccino akoki ko salango même pour na yo journaliste kotala yé na hôpital donc tous a déjà bandeko biso ba congolais to lingana te parce que to sala elo mo we yakobaluka kaka donc elo est normal il faut que le pèse information mo pèse té bon il y a toujours na elo koza autour ka pour la polémique en tout cas tout tika ba polémique donc on a informé bino déjà avant ba bloquer bino ADT azakolandela bino donc na ba émission ko sala pour ko salir image ya Werason Oazali ambassadeur de la paix Oazali ami personnel ya JB Mpiana parce que en aucun jour JB Mpiana na Werason bako bebanaka nazo continuer ko lobango pourquoi bon na ngana ke na pas Werason na pas JB parce que na considérer bango ba considérer nga na ebi bango tellement bien que na koki ko lingate n'allez pas Werason pour finir JB, tout n'allez pas JB Mpiana pour finir Werason et aussi mbaté parce que bango bazaba ami ya makasi. Donc secret nanga ni nazana bango bien parce que naibi bango très bien. Et na bango mbalé ba ko yate que non ngala sali boy non, ils sont humbles, ils font leur travail. Donc Moni production, il était vraiment une bonne personne oyo vraiment ba contrat belé à Werason yimto wano sinyango changement de fréquence tant wera utaka na skol pour kende braliment donc Moni production chargé à contrat ndenge sankara to sulaki na téléphone na lobi soki depuis maison mère banda
eza na mutu moko a hérita na makambo ebele te neti o moni a hérita. C'est-à-dire ceux qui wera azaki na 20 parcelles, moni position azaki na 10. Ceux qui wera azana 40, moni position azana 20. Donc c'est-à-dire que non azali frère pe partenaire il y a Werason donc secrétaire général ou Asimba qui peut makambo belé. Alors ba journaliste eboke ba c'est pas bon. Botike eboke ba avant ba bloquer bino. Ba to poto balandaka biso bazara bana biso te tout sakana na bango to ba ko sa bango ba titre. Et là, il faut déformer titre pour balanda bino. En tout cas, tout est bon changer tout ça makambo. Oyo, il faut que ça là. Donc bazo il a trop, tout respecter bah oui, tout respecter bato oyo, il faut qu'on respecter. Ils a raté kaka non té. Oh asali boy. Oh asali boy. Oh asali boy. Oh Ken Piana. Oh Ken Boni. Oh Jires. Malele. Té en tout cas, ça les gars bien. Non, le bela. Na salon Franck, tout le bela moi pena bien. Ouais, donc tout à l'heure on a osé tout le bela moi bien. Voilà. On a clôturé mon beauté. Non, beauté na bande ko tous, hein, Adel Djoko Bakou danger, Vetimi Adel Djoko Bakou danger. Donc il n'a habité que patron de patron junior Mawete wetu junior. Donc il toza wana toza toujours. C'est mon beauté. Malele. Ouais. Wantashi. Naleli. Moi, quand on avait l'habitude de me au grand prêtre des prêtres, venant à Raoul Moulobo. Camarade Hakim Saloum. Camarade Hakim Saloum, donc. Na grand prêtre, moi, Mirachab. Déjà, c'est bon, donc. Merci. On va tout dans l'Arabiso. Merci. Donc voilà, donc, on est à ma frère, tout travail à Bango, tout ça, la même sala, donc, Bazoleka. Na reçoit Pékin, tu reçonnais R, mon côté, Bamakambo, il y a des journalistes, na bakombo ya bato eske tango bino bozala ba problème na famille na bino ba misie mbayaka kolobela bino eske bakotela bino mais surtout za na pour diffuser information soki makambo ezali tolobeli yango ndenge elobami soki bakotala yo po na ba vie bakotala yo ezala te kaka non il faut ko sa titre il faut luka polémique o asalaki boy et puis na matanga wana okomona bato bakoya na ba caméra kaka po batala po matanga wana héritier akoya Ferregola akoya JDT Moulopwe akoya Déplique akoya Céléoscram akouta Paris akoya pendant que la vie na ye pe ba brigade bakoya Bickinton akoya papa chéri na wengi BCBG mumba bakoya donc moni bazaki vraiment mutu munene oyo ba orchestre belé à part wenge BCBG na maison mère ba tout balongwa bakoya donc ba orchestre tout ensemble parce que ba musicien ne bazalana balingana makasi momona ki Sankara na musaka mo ba père mozalaki mais tango Sankara kufela ki tomona musaka yaki vraiment aleli ensemble na frère na ye aketi na mort baket nane baket kokunda azalaki wana ba musicien ba ba to kolanda te ba musicien vraiment na opesa no conseil ba journaliste ba ba to kolanda te bon mona bango ba guerre na bango parce que guerre mais ce problème ezali balingana makasi ba se soutenaka alors botika ko tchaka bango na polémique mo boyi moi soki bokolo Bini Sambango Cédric na maboko na yo batata ba mama bandiku nalandi esima natimbiri basekreja sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odio baza kobelango awa toza kibokolo mwasi simekoli odi oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a je suis forme stop ongana ngalangao poitrine place qui ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir que o tous amuzo to makasi ndenge nini na atoza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux les Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuma peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme
awa toza motesalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde motesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Sinikoli. Et oh non, Mikolo Boko Misusu, héritier des pliques. Et le mot Fabrigas est comme des pliques. Arrêtez, non. Biso tozawana et surtout nga nazawana pour promouvoir promotion culturelle ya Congo na biso. Umba oyo papa oyemba atikila biso tabulé atikila biso ba madilu système o batikila biso ba pepe calé nazawana pour promouvoir rumba na biso ekende liboso ndenge bomona na question pour les champions ba poser question nani mamto rumba bomoni papa oyemba pe ba tisha papa oyemba c'est ça. Alors bino ba journaliste pour défendre ba musicien na bino. Pour dire que la polémique, na eloro, borosa rapo ekitisa mutu. Mes condoléances une fois de plus on a couple Olangi vraiment o bakei papa kenda ki pe maman aotiko kende. Ba pasteur bodosé tozela programme ko pesa maman Olangi tolela ensemble. Ba chroniqueur, je crois bien message dans eleki. To doser, to respecter ba WIP, to respecter famille Yabatu. Arrêtons des bêtises à la con. Il y a quelqu'un qui nous a dit non, ça boyer, non, ça bino. Non, la famille na bino. Tant vous aurez problème, balobela angote ba ki pangote. Pourquoi ramaka batu? Il faut que vous beaucoup taka. Bozoko tango na ba polémique. Non, papa chéri, c'est l'ami personnel à Werason. Werason tant un accident. Na côté kuna. Les alangate. Les arabes bin ba journaliste mais arabes jibem piana. Ay ba onde ba solo laka. Basa ba mi. Donc na ba point fort basala jibe so eza mutu moko akoyokela na kata Kongo awa. Ils a présenté, ils a ministreté, mais ils a Werason. Pareil pour na Werason so dans concert au senga mutu moko. Au senga mutu te, au senga jibem piana. Ce sont des amis oyo banyokwami ba ebani ba point fort, ba point faible na loba chaque fois. Botika Kocha, on a banqué, oh, c'est là qui est. Si Jubé l'a fait, c'est par rapport à l'amitié à son ami Werason. Et puis, Molipe, Aza, Moutunaye, pareil, Werason, on a fait vieux quelque part, mon problème, à Saliango, Baza, frère. Donc, c'est pareil. Donc, merci, Nabino Nyonso. Je crois bien, message dans l'équipe, donc, pour les journalistes, Nyonso, Basit Nyonso, avant de bloquer Bino, Boye, Banako, Bong, Samoussala. Tout respecter, toi, Poto, Balanabiso, Bamina Bisote. Baba match na bisoté toko saka bango ba titre pour batala boye ba mona ba publicité ba mona nga bluma pam en tout cas respectons bato batala biso parce que YouTube oyo les paroles s'envolent mais les écrits restent mais na YouTube ba image etikalaka ba image oyo to salaka et rattrapera biso alors boye bana bongisa musa na bino merci na Hakim Saloum le Neymar congolais merci. Na bateau va soutenir Sam Kazadi le nécessaire. Merci à la patronne Philo. Restaurant chez Philo, restaurant à Kitoko Oyo et Kani Nakatakino. La patronne Philo, donc Penamoni, Nevenaye Pompon Opelo na Paris. Sans oublier Yaouli Moucheni, Kodiamboka, Abed Achou, le patron Abed Achou, le patron des Rotana Hotel P. Obabengi Rede Ilumbe le tsunami. Et Penamoni Eric Mandala. Et Nathalie P. Naminichoyo, mon sponsor officiel, Jires Kembo. Bondela Jires Kembo. Nous vivons l'époque de Jires Kembo. Merci beaucoup Jires Kembo P. Dans un format. Merci Navageno, contrôler ville. Patrick Kadogo, Trésor Banza, Mayo Asia Agito P. Obabengi Péché Mignon, Reche Péché Mignon P. Placide Lengelo Alain Misamu. Sam Kazadi Yabino. Nazara pour Nabino. So bolobi Sam Salaboué, na Salaboué. Sam ko Salaboué te, ko Salaboué te. Facebook ezali Sam Kazadi le nécessaire. Obedi Sam Kazadi le nécessaire, o kominga message. Naza ba mi ebele. Donc so kominga message na romona o na enregistré yo. Ba numéro affiché, ba numéro téléphone est affiché. Wana o lingo solo la makambo oyo point de vue na yo. Pesi au tindi vocal. Donc prochaine émission na kotanga variation na bino sur Maman Olangi. Pe variation na sur makambo oyo ya moni production na kocha ndenge na Solena Sankara na tie téléphone na yo kisi batu makambo o bozolba ba préoccupation na bino mboko melanga na WhatsApp na numéro liboso affiché +243 82 39 34 957
merci na Blandine Kila, Elise Lam. P, merci na Babengi, le patron Moïse Samnani, Poche Muzindo. Merci na Joe Wenda, le sprint P, Christian Matondo, Carré Club, Boskeke, Carré Club P. En tout cas, David Loutete très fort. Merci na ba musicien sur Congo, Boya, tous les ensemble na vient abisso Moni Production, tous la paix programme Maolangi, aux Sambela raté, aux âmes musulmans, aux kimbangistes, aux catholiques, Toya tous les ensemble na Maolangi, Oyo Aibagi pena ko servir Nzambe longtemps. Merci na Mika Badien de paix, Nico Osomba Mokonzi. Merci et à la prochaine. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.